kutana na mwasi oyo azo comprendre yo eza grâce. Siko yo kutana kina mwasi wana madame Noëlla yo nenea. Ozwi ngolu grâce. Neti ba biso ya gola to kutana na ba London City eza ngolu. Nene yo ngozong selebo ete. Po ya ba mike bando la kisa. Tango apesho ya munene. Ono la kise bolamu po deuxième tour apesho so ya munene. Première fois ya munene ya mike osali bien. Ya munene mbamo nene wana nko na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc aza partout dans le monde. Oh. Toza awa il est ma candidate. Maman Nicole Malonga. Yo telemi wana. Ni malata sula milaite. Anabuaka na ngatai maman Nicole Malonga makuya. Na kama kilo mkusi. Sans complexe. On a soli nga mezi nyoso linga. Soli nga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarah Tola TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah Tola TV. Vous devez vous montrer contrat en Aïe. Merci à vous. Bonjour Nabalandinho, surtout ya Sarah Tola, tous nos abonnés, Tolinga Bino Mingi de partout où vous êtes par rapport à heure, Oyeko Yambila Bino, na émission Oyo, Ngai Moko Wabino, Liliane Yagola, on a salé la Rabino, ba clash chez Madame Sarah Tola. Et puis ça va tout timate, pour nga na yipsi bino bokolela, nga na bando sa aka awa, on y a surtout bino bozila, et ça le matin de baba, jusqu'à ce que la mort, on sait pas. Derrière mon caméra, babi, moi, na souka, ba Mukendi, pour les Mukendi, où il y a ça, que Liliane Yagola Lilo, attends, mon éclairage, moi, il y a Pépele Mbetolo. Je salue elle-même,
mon colo chaîne Sarah Tola, de là où elle est. Je salue papa Diego Milito. Il y a biso moko problème qui dit moi ce problème qui dit lilo na si ma caméra babi yende makambu pona lilo. Ngai wabino Liliane Yagola na Yesusu. Avant de commencer l'émission, malgré pour la zate, na tomboleli maboko. Kena lo bakaka oya lo baketo tombola maboko poto ya kaka pona mamba vérité. Voilà quoi. Donc je dis bonjour babi London City, livre sterling. Le Caire selon le de sa femme. Et puis ça me donne timate trop continuer toujours dans London City à chaque jour. Tara moi c'est comme ça mobile nisco ba mituna. London City za mboka mobimba mais mutango finalement eza nani. Livre sterling to bombier wana. Lelo nazongi na bino pona makambu ya Nenea. Suite ya koyoka ba direct na yazo sala il faut tout expliquer pour bien comprendre. Pour ba to ba lo ba mbongo eza $85. To eza $8,500, to eza $85,000. Mbongo eza 85 te, eza pe 850 te, eza $85,000. Koyoka oyo d'abord ya lobi lelo poto banda na makamna biso nde to banda. O nene ya yemoko on a yoki lelo na ba voice ne ya direct ya lelo. O nene o lela. Nene ya non lelite po o lela. Non lelite. Bate ba propos ozo lo bakete na bande ko zombongo wana ndambu et puis ezake maman salela nga ebele na vie yango wana na yaki na bande ko zombongo wana pona memaka maman na biso examen ya maman ya biso eza $40 te $50 te c'est dans de 850. Nene ce n'est pas ton argent. Eza mbongo na yo te o esengaki ko mema maman bido na hôpital. Plus grave encore que maman le fallait que tika ya kufa. Et puis et comme musanga yo lo ke maman il fallait que malade no ezata sida. Pour sida des arabiens. Sida za pepe za pasongo bando sokola ka ba diarrhée. Ata ba obaninga ba bando sa musala maman sida ko ngano yo ata dire ko sa ngote nene ko sala ngote. Bino batu oboye ba kite obo mituna comment nene ya koma kiti na niveau ya montawana. Nene ya akendaki lisusu kozwa mbongo et pas mutu mususu ope na bombi kombo na ye na lingi kotanga te parce que madame Noëlla yemoko a permettre non te to tanga ba kombo ya batu o ba place oyo nene ya kendo za suba mbongo na bango mais nene ya yemoko nda za bongo azolanda nini oyo nazoloba. Madame Noëlla abando travailler sous na mutu mususu. Nene ya loko ba présenter ba esika parce que ça qui pure petite ya madame Noëlla ayebi ba tio que madame Noëlla sakana mututel asakana mututel asakana mututel asakana mututel akei ko luka un monsieur qui travaille avec madame Noëlla akei na kombo ya madame Noëlla ko kende ko loba na ye que na ye ko zwa mbongo madame Noëlla mutatinzinga mutu ana ko mona eza lokwa lelo nga mutu ya bi yagola Sarah Tola atinzinga na pesa mbangu po na yebike na saka patola. De même que nene ya pa kendaki na kombo ya madame Noëlla azwi lisusu monta moko kuna. O ku monta wana no ba komi na monta na te mais komisa ba mbongo musu oto oyoka oye moko ba 100,000. Chose grave encore. O lo ba susu ke ote maman na biso azaki o peser 160 quelques kilos mais na minute oyo maman biso azana moins de 50 kilos. Ça nous regarde pas. Ils ont concerné pe biso te likolo nango nene oza muyibi ato leli ndengo le la bongo te mama nanga mieux vaut kutu na boma mama nanga na mi boma na boma mwana nanga nene ya so simbikisi okomi lia okomi boma oboma mama na ote po maladi eza nzoto mama no madame Noëlla mutachaki te yo pe mutochaki yango te destin nzambe po nzambe so abi maladi ane kata ma tout de suite ekata so pe nzambe ye moko a décider te nga o décider a o décider ko kanisa te ke ba 850 ya madame nene to ba $1,000 na yo bando ke ko dépenser na hôpital à maman nde yango e survivre maman ti siko non tant na ye na ekoki te parce que tant ya maman batu wana so ke ekoki nzambe ozo molimo ne selon ye moko yo boma ete makambo o pe boma ete siko nde yo komi ko boma mama na yo po
Tandis que malade, azas qu'on a ba stress. Que moi nananga yibi. Obi obanga lisusu te ozong sa sim na yo parce que longola ki en police e bande ko landele l'appel na yo alors obanga te ozong sa sim na yo mais à condition ko oboma maman na mo ano po kokate ko ke prison bango batika oboma bango te. Mais nga na ina yebisa na bato. Awa nene ya a obtenir ba propos na ye. Ya roboma maman na ye na mwana na ye po ye aza conscience ka okende prison. Est-ce que bino boleki po na koloba makambo wana? Non. Bozana po na baka nene ya mbongo ngo saki na ngo nini mbongo ngo saki na ngo nini bolinga boye bote ifaki afongola biso ba master na ye to ye bakete tiomo bo asalaki. Non 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 non. Vous encouragez le mal. Bobi ki se loko wana te. Bozo bongisa te bozo bebisa. Bozo bengisa ngaso na za camarade nene ya. Nene ya songa yo mbanalala ka tolo na se. Tolo na se ya kosenga pardon. Oza na audace ya ozo ba courage wa banda ko expliquer que te mbongo wana na memela ki ngo mama na nga na hôpital mais loba pe ke mbongo wana futela ki ngo ndaku. Loba pe ke mbongo wana yango salisi boutique na o che ba kiti kuna na ba meuble kuna. Loba pe ke mbongo ngo yango fongolela ki boutique d'habillement na Zando. Nde ba vérité eko sunga yo. Nde ba vérité tala na ebiso ke omoni madame Noëlla azalaki na idée ya kokangisaka yo jamais ni osala yo mabe. Yo lokolo monaki ke réseaux sociaux nde linga ekitisa mère wana yango asungaki yo. Na place azela yo ya na ye ya zuyo abwaki yo déjà. Ale biso pe to fandaka na pona ozela ba élément to yambi. Siko tika na yo kolela ndo olela na ba téléphone no wana ozolela ka ke moyo tie longino ezate oza ya kokonda oza ya ko diminuer oza mama nga na yebiso ko bima na mupepe. Oko bima ngo pona mito olia to mo kolela na olelite. Wana eza ba larme de crocodile. Olo senga no pardon, ozo attend se justifier na ba life noté na même maman na hôpital biso netinga. Biso tola. Je suis tola. Biso tola. Ce qui biso tozaki yo, il faut le baké tembongo wana na salisa ki ngo magasin na nga wana ba meuble wana, mbongo wana yango na salisa ki magasin na nga na Zando, mbongo wana yango na sala ki boye na futele moi na nga classe, tiko bete biso mambo na même maman na nga na hôpital. Maman bino anzo bela lelo te. Oh, yo moko lobi maman no banzo bela lelo te plusieurs années ou plusieurs mois. Mais yo bandi ko za la petite. Ya Noëlla combien de temps? Yo bandi ko liambon ya madame Noëlla depuis combien de temps? Combien de temps oh yo na ba facture ya hôpital ya maman? Oh eza ke yé pas zo sungo combien de temps ou de mois ou de semaines? Combien de factures pour l'hôpital facture ebimante que facture moko bombamo ebimi ba facture ebima 10 jours ba hôpital au monde ata ba 10 factures ezobima. C'est comme moi c'est abato wana bande toujours kozo ba facture no azo zongisaka azo peso muke ya ba oya zaki nango remerciement ni no pesier li futi nini oya zui pa na yo parce que lelo moi je travaille ici na otalama Bolanda, boza édifié. Na ba o ba omona ke il faut balanda biso. Na ba o pe ba o finga ba malgré bo finga ka me bo mona ke to loba. Je gagne quelque chose ici. De même que mukolo chen o azap chef na biso madame Sarah pe azo gagner. Mais toi, moi si wana loba ka gagner ni na sima nao. Parce que yo gagné quand même 85 000 $. Ya to tanga ngo 85 000. Mais to sopa ba billet wana na se. Ils ont combien de billets? Omoni mutoka mutu bakena nango sikate. Parce que so ezaki mbongo normal nene ongoza na Kinshasa te. Plus grave encore que ozala na mbongo wana mozaka salite. Ozala na mbongo wana le kane lamba bien te. Ozala na mbongo wana tambola na moto. Ozala na mbongo wana zo ba taxi ba 1 heure du temps. Nene ya. Sendo bato ba voiture ba 2000 eza. Pour mona ke mukolo mbongo o seko yo mona lokwa na ngindi mo ngindi te. O soldat bilamba bana na Zando 4000 francs. Ba bilamba ya ba $20 na ba $30. O soldat poani.
pour yo kokona ofana ndako tiki ba travailleur no batika yo soldat bilamba wana 4000 francs au soldat tant niveau commetti au soldat bilamba 4000 pour clientèle et athée au travail na mutoki abatu. Plus grave encore, c'est qu'on mbongo na yo au quotidien on a malade à maman. Après au leki ou lo bomba ta kombo a pauvre mère a batu maman na biso wana o lo bomba ta kombo na mais ozo leka na ba live ozo sosote maman maladie na ye ekutaka ba 800 et quelques ba $1000 pour na nini pour liboso za ki so facture e bimi oki opesi madame Noëlla mais pour na nini ya turo po ya kite ke madame Noëlla en tout cas na moni na suki mbongo kuna ba osenga ba 1000 ya maman na bien président ngai président nga bina filé azo pena temps au sel la bino nzembu grâce kokutana na mwasi oyo azo comprendre yo eza grâce siko yo kutana kina mwasi wana madame Noëlla yo nenea ozwi ngolu grâce neti ba biso ya gola to kutana na ba London City eza ngolu. Je salue mon ami Yannick Bomolo en direct de Paris, Babi, Lumière de Paris, Yannick Bomolo. Kozana ba ninga lo kwa ba Yannick Bomolo. Eza grâce. Kozana ba ninga lo kwa Raeli TV en direct de Paris toujours. Eza grâce. Sko yo kutena madame Noëlla. Maman, mbongo wane esanga vertige. Tango yo zwa ki yango ye nango sopi yango bo nene ya. Eh, obi mutu muso ko be liboma. Ozi trouble babi po akenda simba kisi mbongo yango te. Volonté na bolingo o mwasi wana zwaki mbongo wane bele wana pesi yo. Nene yo ngozong selebo ete. Po ya ba mike bando la kisa. Tango apesi yo ya munene. Ono la kise bolamu po deuxième tour apesi so ya munene. Première fois ya munene ya mike osali bien. Ya munene mbamo nene wana nko Nene okemba mo fongoli boutique d'habillement. Kendo kitsa 4000 te bilamba na zando. Madame Nenea. Ozu bilamba bana o bando oteka ba $40-50 o kitisi yango na 4000 francs Nenea. Yo lobi ke ozong sa simpo o banga te liboso longola ki on pose ki surveiller na police. Mais une fois zongi si surveillance wane zongi. Pour madame Nenea o tikote. Oye poni o tikote. Pour le bas qui ont même vie dans les réseaux sociaux. C'est quoi du fait que yo na même dans les réseaux sociaux te. Songa yomba na saba live te. Et puis tika ko saba live na kombo maman. Tika saba live na kombo na mo senga ba pardon na kombo na yo moko. Vraiment dans quelle émission moulaïté émission le les qui pona limbo le labino oyo nene yazui soutan ya koloba. A s'expliquer que mbongo wana abando me maman na hôpital pour na éviter ba malade ba examen ba examen ni bando pesa par jour $850. Mais tchape ko bando futa $5000 ya moi en école. Nene ya. Tchape ko fongola ki maison pour na ba meuble na yo. Tchape ko fongola ki boutique d'habillement o bando solde bilamba bana na 4000. Nyoso wana chango nene ya. Ça peut consommer qui va matériel ya chaîne na yo. Comme ça va comprendre ça quelle dépense. Okenda ça la moba ozo bébé boutu na omo na nzela ya ipen kuno kenda so mbele ba meuble ya ndaku obongise lié. Bébé boutu ero à l'aise. Azui moi ça âge na siko yo osuki wapi. Triple paya kabeka bengele motema Aurélie Binjila en direct de Paris. Maurice Chimle Chipamba Babi Momo motema ya Patricia Kabambi. Je salue encore mon grand frère Babi Jimmy Chipamba. Mon yaya.
6e junior Mwanza motema ya Sylvie Chipamba mwana suka ba Liliane ya Gola. Babi ya liboso wana mama yaya koko papa nyonso oya biso Chantal Chipamba. Mama ya bane belé Monica Olivier batu nyonso tu ba mbote belé ba makambo bien belé nyonso tu ya bien belé. Nazaki na kati ya plateau bokoloba emsu ke ndeni émission ezwi koto kokoso ya courant boyebi rythme Kinshasa courant kei na plateau donc yango to bimé libanda poto kokyo kati émission te to yaki to silsela ngwawa. Je salue mon directeur Limbondo derrière les caméras moi na suka na bango Paulin Mukendi mikolo boza intima. Je salue ma madame Sarah Tola na papa na biso Diego Milito muta osela aziro epesa batu tension. Yannick Bomolo, Lumière de Paris, je te salue. Vraiment, on a passé ba Oyangambote, Virginie Mampiti. Moi, si on attendait li puta po Long Street, ba Congolais agnon surtout baleka. Toute la famille malobo bisous. Yemoko balobi, yemoko asbiziki. Bambote belé, bambote belé, bambote belé. Je salue tout le monde. Vraiment, pour na lelo Liliane Yagola, na suki na libanga na suka nde na banda nango toujours London City. Ba bisous et belé, bisous, bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.